ne tozomona baba na nzambela ebele lelo bazaka na paresse kosambela kosambela komaka lokola modèle ba escroc bokota te to kota te non pour lelo na nganga kisa osambela muta simbi magie mais osambela ka tanga Jésus simbi ka Bible le sambe comme le quoi coutume Bible ngoma ekoloba ngana oloba te ndeko miba siko ke so za ka vrai adorateur. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le Nazarien David Nzamba ayebana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebakeli le Nazarien Pamboli oye mona na katempeni mama kantelobi Kola pie mapapu masopi mafuta Toko kesi ena elongo na nzambe oyo babenga na makomi batali obolanda kabiso toujours na Nazareth TV.com na pesi bino sumbote balande na biso bozolanda biso na monde entier bozolanda biso na Afrique na Europe na Amérique na Asie na Océanie na pesi bino sumbote bien aimé le otonya ko lobela tina loba nzambe parce que Bible zoba na biso que au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Nzambe Bible zoba que nzambe atinda ki loba loba ngonde bikisa ki bien aimé pona biso lelo to bika pona to mona nzambe zaka na nzela liloba ezala nzela ba cérémonie songolo pakala te ezala nzela mai ba bougie ba mafuta te mais loko ko bikisa mutu ezali liloba mokomoko satan ameka ko tenter Jésus ayibise ke non soko za mona nzambe solo balola mabango ekoma lipa olia Jésus alobaki na yenene ke mutu azobika kaka na biloko akolia te azobika kaka na lipa te mais mutu azobika na maloba nyonso ezobima na monoko na nzambe lelo nzambe a inspiré ngai to ko parler na tina to ko sala na ko parler na tina thème moko to ko partager na bino tout à l'heure na tina ya bokonzi ya likolo bien mais soki biso tozo sambela lelo ezaka poto bala te poto balisa te parce que lelo évangile koma ya bon chic bon jandenge na lobaka toujours et koma yaka ko bala yaka boko bota yaka ko voyager oui voyager za mabete za malamu ko bota pesa mabete za malamu mais yango pende za priorité te ya bokonzi ya likolo. Bible dit chercher premièrement tout le caliboso na bokonza likolo nyonso etika les akaba matabis parce que libala ka nzambe mutasala ngo lokola nzambe sala mosa sala mobali libala salama pona biso lokola nzambe sala ba continent nyonso kolongo na Afrique poko na Europe nzambe mutasala Europe nzambe mutasala Amérique nzambe mutasala Asie yango za makambiso ko bomela ka banzo teke muté ko sambela ka po a voyager. Yango to mona mingi to sambela bango na ba église bazaki na programme na problème na ba visa po ebezo bimate to kota na bango ba retraite to kota na bango ba jeûne de prière mais bazwa pe nzambe pa sala miracle na ba voyager lelo ba bosa na nzambe lelo ba sambela ka lisute bisika bozali bien sinde yo ndeko zola nango yebi avant que l'Europe oyebi combien ozaki fidèle na église oyebi combien ozaki fidèle na ba na nzambe mais depuis comme on est en Europe bosa na makamanzambe obosana makamanzambe OK lokola daki préoccupation kako voyager lokola voyager pona on makamanzambe sila bien aimé ozaki ko bota te olukaka biso ba pasteur to sambela pona yo bota to kota ba jeune na ba prière to sambela bota lelo bosana nzambe obane ko bala te oziko yaki na église to sambela pona obala lelo to sambela obala lelo za suna tante ozalaki chômeur ozozanga musala oyaki ko luka nzambe ozaki na biti kibosa basena nzambe osunganga ve ozanga kate jeune de prière ozanga kate retraite ozanga kate banda ozwa musala so ba tuno frère bozo nozumona na te ta ezate papa na komona na kaka wana ezanda kunanga bien aimé non iloko liboso yesu masabaki na bisto luka yango na te
makambo ezozana ngo besoin wana ezina bato basambelaka te namona bato basambelaka te bavoyageaka na bango facilement bazongaka mais asambelaka na ye te namona moto azosambela te mais bazobota bana ebele bamosuku bango babwaka na bana yango mais basambelaka te mais biso bato toza kati na kolo tozoya kaka te mpo tobala tobota bien aimé soki osambela kaka mpo obala obota ovoyage oza moto ya mawa oza moto ya pasi mais tosambelaka liboso mpo na royaume de cieux tosambelaka mpo tobika tosambela mpo na bokonzi ya likolo yesu masalaki kokufa te mpo biso tobala tobota non kobala kobota eza nango mabe te mais biki wana eza bamatabisi ekoya nsima mais eloko ya liboso tosenge toluka bokonzi na nzambe alors bokonzi na nzambe baluka yango ndenge nini ta mosobi te nde baluka bokonzi na nzambe okazika koya église ndozu bokonzi na nzambe non mais nzambe inspiraki nga taki mona bondelaki nzambe nzambe apesi nga grand thème na biso tokolobela pendant mikolo nyonso na bana koleka kodévelopper yango grand thème na biso eko ezali les vrais adorateurs et puis na kolobela ba sous-thème to koyeba vrai adorateur aza nani parce que tant que bazoloba vrai c'est que faux aza eza mot français ceux qui vont se référer na vrai yeba ke ba faux bazali mais biso te na kolobela ba vrais adorateurs ba adorateur aso baza banani bible nde kotalisa biso na mikolo tokoya to bani leo nazaka kana sana introduction mais mikolo koya to bana ko kene malembe na ba sous-thème to yeba ba adorateur banani banani ngo bakubika banani bazosambela kana loyenge pour les nazomona ba église comme ebele ba pasteur ba comme ebele bandimi ba comme ebele mais masumu pe comme ebele tozo comprendre te masumu ezosila te bato bazosambela tozomona ba scandale ndenge na ndenge mais na kolinga bible elobela biso na kolinga na grand thème na biso bien aimé olandanga malamu to bandimo kola lelo kino tokende kosuka na thème oyo eza batina ba vrais adorateurs les vrais adorateurs wana thème na biso un grand thème na biso ngona lelo tokotanga pona lobaka pamba te na ngato tanga na bino nyonso mokanda ya Jean chapitre 4 tokobana na verset 20 ti tokosuka na 24 tokomeka kotana nanu le pona lelo na tangi Jean chapitre 4 na bandi na verset 20 na kitati na 24 verset 20 le Bible. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites que vous... Excusez. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme lui dit, Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. Verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient de Dieu. Tokitina verset 23. Mais l'heure vient, et elle a déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dans verset 24. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Bien-aimé, totangi teme na biso noti kotanga bien-aimé, tozolo belatina na ba vrai adorateur. Tobi ke ya nzambe tanga tindaki mwana Yesu Masia. Tango nzambe asalaki moto. Nzambe azaki na bolingo ya moto koleka biloko nyonso asala. Raison pour laquelle nzambe apesaki Adam bokonzi na kopesa biloko nyonso kombo. Babi ke nzambe asalaki moto asalaki Adam na Eve. Achaki ba on a kata jardin de Eden bazaki na pasité baki na minyoko te mais na tango moto abebisaki na nzambe tango diable akiti ayebaki mabongisi nyo abongisami o nzambe abongisami pona moto diable aki ko egare mutu aki ko longola mutu na présence nzambe parce que biki na jardin de Eden nzambe bane ko kita chaque soir ko ya ko visiter mutu ko komesika mutu azalaki parce que azaki na bolingo ya mutu alors Satan azalaki jaloux lokola Satan azalaka toujours jaloux diable ko utana likolo ayebiki nzambe abongisela biso ba place ayebiki mokolo moko nzambe akofana na mutu asala na elini ngene place moko yango tango babwaka na siawa babiki akitaki azalaki animé na grande colère ayebiki azana tango muke yango diable ko pere pona ko egare mutu na boka na nzambe mais mutu tango akutaki atuni mutu akiti na jardin de na pokwa abengi Adam ozawapi Adam biki na bomba mia parce que naza bolumbu nzambe biseke nan élection que za bolumbu oliembuma toyebi le gars qui na jardin de Eden pena terme na bisote mais nani kana introduire pour comprendre makamoto koloba nasi oyebi histoire ya Adam na Eve makamasa qui na jardin de Eden nzamba ne kopesa bango punition abi mobali
tant que tu ni mobile bandi ko accuser moi sinae parce que mutu a toujours raison ata mutu akomi na tora ba ngai te pona kingani nenga na komi boy batu balinga toujours komi justifier tant bazo tu na dan ada accuser mba moko Eve moi sinae abi ngai te kolo eza moi si ondo pesa kinga est-ce nzambe so apesi mutu apesa mutu loko mabe ada accuser Eve eza moi si opesi nga faute nenda le singa mbuma abi aloko yoki moi sinae oboko ka nzambe ko banda lelo ko lia na motoki na yo to mona ka lelo mutu afo sali folia soko sali to ko lia te avozo mbongo obi ndeko tokaka obi be fort no salaka parce que za maloba nzambe ko kisama nzambe soka prononcer maloba na ye ekokisama akaka nzambe baki na daki wa ko lia na motoki na yo lelo to mona ka ava olia faut souffrir il faut sala mosala tanga nzambe ko tuni mwasi pe na pari na lingia se justifier mwasi be zanga te kolo na ngai nzambe eza nyoka nda ko singa osomona mutu devant nzambe luka toujours ba raison à laquelle il peut moi si abiki yo moi si ko boye ko yo kanga kimongongo ya nyoka ko banda lelo ko bota na passe mais ko za toujours na besoin mobali na yo ya mona katamba mama babotaka ata passe ezali mais après 2 ans après 3 ans okutena libumu vimbi susu parce que zabo maluba nzambe ko kisama mabiki na ko chabo ko zanga ko kana yo na nyoka bien aimé mais nzamba tika ki mutu te marge nzamba sala ki lelo afaki poso nyama alati si mutu kaka mais nzamba zaki na bolingo ya mutu nzamba tika ki mutu te magap alongola ki adana Eve na jardin d'Eden mais nzamba aluka ki bango toujours nzamba aluka ki bango ndenge nini aluka ki bango na nzela ba kotinda ba envoyer na ekaka kaka ndenge tozo tia bino lelo makambo ebandi lelo te za makambo ya kala nzamba bane kotinda ba prophète pona kaka bazongisa mutu na boyokani na ye bien aimé tala bolingo nzambe nzambo alinga mutu bande bandela mokila sala mutu alinga mutu marge mutu abebisa marge biso bato tunga ko bebisa tango nyoso mais nzambe bolingo ne luka kabiso tango nyoso soki lelo zolanda parole oyo parce que bolingo nzambe zoluka yo toujours nzambe zoluka toujours obongo la motema parce que bible wiki nzambe ba sepela kana liwa mutu mabete mais alingi mutu mabe abongwana soki mutu akufi na kati ya masumu nzambe akaka passe nzambe bane ko luka mutu mais mutu azaki toujours motema makasi marge nzambe atindaki ba prophète babane ko lapider toujours ba prophète ko boma ba prophète nzambe amoni non na osali toujours pona zongi sa mutu na boka nanga mokomo bo conseil des ministres mo kotaki na lola babito tindi ba prophète ebele mais bazo lapider bango mabanga bazo boma bango batu ba pona ba prophète te ndenge lelo ndima basena nzambe te tamusomo na ka wana ba aventurier makamoni ba koloba wana nanga yo ka makambo wana te bien aimé nzambe mokomota okita pantalon mokomota nzambe okitala ta pantalon na chemise ate yo po bongwana nzambe ako utiliser ka batu bible zo baki oya ndimi bino ndiminga oya boy bino aboyinga soko ndiminga pasteur Richard na zote lelo ozo ndima nzambe soki po boy makamanga zote lelo ozo boya nzambe alors nzambe tali na conseil de ministre bino to tindi ba prophète ebele bazo kufa sikoto luka mutu moko boya na lola oza din akita kufa pona mutu pona azong sa ngana boyokani na mutu ngana sala marge mutu akome gare mutu akomi incrédule mutu alingi koyoka te parce que amoni biloko mokili bien aimé biloko mokili ko saote biloko lelo yozo dondo nango nzambe mutu asala ngo nzambe avec likolo ezala bisika yo vandi nzambe na sala bisika yo vandi liloba nzambe mutu nyonso ezala créer na liloba nzambe mais komona batu balingi nzambe te balingi biloko nzambe asala bien aimé za confusion yo linga nzambe te molingi biloko nzambe asala continue vendre na nzambe mutu asala ngo eloko moko yo sala na mokiliza te nyonso tokuta nzambe asala mais comment tozolinga mutu biloko mutu asali mais tozoboya mutu akelango bien aimé za na sens te conseil des ministres vandi babengi ba délégation le 24 VA babibino bozaka na trône na nzambe bozaka tout à tour à trône bolata ba couronne bopesaka nzambe gloire bopona mutu moko akita akufa pona pepe alors na likolo ezalaki nde tunanga spirituellement nazalaki wana bien aimé film yango batiaki film nde mutu akufa nde bakanga babete basete ndenge akoleka na ekulusu batiaki film wana na likolo bato nyonso ba être nyonso na likolo ba ange baotala film ba 24 vrai baye batali film batali nde mutu akufa ndenge bato baoka pasi moko te mutu na mutu abenda na koye na bi pasi ngana okende te babengi ba Mikael ba archange ba chérubin bayaki mutu na tourner azotala ndenge film ekozala babi non nakufaka pona batu pona sauver batu non mais bible zo baki non ba moni mwana na pate
ozaki na mwana pate ayo ya bino ngana okenda na kufa mwana pate tuzo bezali nani yo yebi mwana pate za Yesu Masia olelo bato bele bazo niye lelo bato musuba bat no to sambela nzamba ba mindele te bawenga Yesu nzamba ba mindele mais Yesu nzamba ba mindele lilo banzambe za na couleur nini so babiki pa mindele ba pembe OK Bible zimu na mukanda ja chapitre 9 non au commencement était la parole et ces paroles za na couleur nini tanga na otebe malobo za na couleur nini nzamba za liloba nzamba za ba image ba Rome ba kina ngote ba sali ba image moko boye ba laxi ba toko Jésus oyo apôtre Pierre non nzamba za liloba babiki mona pata za la ki digne abiki ngana kitana kufa pona peuple bien aimé oyi makamoni les gars qui ne kulus tala ba démarche ye nzamba sali pona azongi sona boyoka ni na ikata atindika ka mwana moko bien aimé mwana na ikaka moko ya likinda mais nzamba tinda kufa pona ngana yo lelo zo mona liwa Yesu Masia pamba ne kulus Yesu Masia sala mosala pamba ne kulus te bien aimé na sala ki pa sauver ngana yo ozala français ozala anglais ozala nani yeba ki nzamba akufela yo parce que Jean 3:0 bakeno mokanda Jean chapitre 3 verset 16 keno wana nzamba ngaki mokili atindeka mwana na moko na likinda feke akufa moto na monta ko ndima ye abikisa mama abebate bien mais pourquoi lingo kufa pourquoi lingo ndimela lo banzambe te pourquoi lingo saka makambo zote na motema na yo bien aimé non Yesu Masia akufa ki pona yo akufa ki pona sauver yo alors mona pata kitaki toebi ayko bota madebu mamari ti abota maki akola bani ministère après akufi yo binde Yesu Masia akufa ki na répéter parce que otala me ba film à Jésus ata ko zela kapena Jésus te l'époque à Jésus parce que ba film ezala kité ba paré ezala kité mais ezaka bande ko ba sala kama kama pa la kisabiso kama image ya quand même otala ka film à Yesu na mona ka tanto zaki bana miketi total film à Jésus bato bazo lelande ba beta Jésus ba film mais lelo combien bato ba torturer Jésus lelo tango yo sala kama bebi ko zo beta Yesu Masia film bozo ntine kulus tango yibaka lelo zo ntsa kolone kulus tango zo sa ba deboche lelo zo ntsa Yesu ne kulus tango zo boma lelo zo ntsa Yesu Masia ne kulus alors ndemo na pate aki ko kufa pona biso pona azong sa toujours biso na boyoka ni na nzambe pona nini nzambe abongisa ba place nzambe zo alinga biso kufa na masumu te tala démarche nzambe asali abane ko tinda ba prophète ba bomi bango ye moko Yesu Masia kiti babiki ye moko nzambe tango biso batamoli mutu baki Yesu aza nzambe oui aza nzambe moko mosusu ko yekola ngo ke to kotalisa bibliquement ke Yesu aza nzambe baloba nzambe kai ko lobela biso mage bato bakoma nzambe molimo nzambe nzambe ye wana ka Yesu poso teka na mokanda Jean na bikino lilobelo ngo ke lati nzoto OK au commencement za kinini la parole babike lilobane na Jean kaka 1 wana na verset 12 babike lilobo ye lati nzoto et comme mosunya on est Jésus nzambe ya lati nzoto aina forme ya mwana Jésus Christ bien aimé pona Nicolas c'est ba démarche pona kaka biso comme ba vrai adorateur pona kaka biso to zongela ye to bongola mitema parce que mokolo moko to mona ye nzamba azana besoin ko vivre toujours na batu asana longo azana besoin biso to bebate ceux qui nzamba sala ki en faire asala pona satana na ba demo bandimela kai mais asala ki pona mutute mais ceux qui biso batu to kenda faire ezaka pona mitu na biso makasi to kakati. Alors tant que Jésus qui na mission na sena moy Jésus akutaki ba église pezali akutaki ba pharisien akutaki ba scribe mais lo lenge bango ba sambelaki ezaki pena lo lenge nzamba lingaki te bato ba sambela ba pharisien na ba scribe ba lakseka apparence ya ko sambela mais na kati na bango ba bana osama ka mosusu raison pour laquelle Jésus ba no benga bango le tombeau blanchi abibino boza ba hypocrite bozola kisaka ke bo centre na libanda boni ko lata ka banzambala milai bo tremel ba carrefour bato ba salwa kabino bozola sa bato apparence ma ko sambela mais na kati na bino bozane ba koyi nde tozomona bato ebele lelo nde tozomona bana nzambela ebele lelo bazaka na apparence ko sambela koma ka lokola modèle et comme lokola coutume non OK ko sambela za vie mutazo sambela esengi na kabona na mabe na côté bino le message à croix na mona note mutu moko aleka na croix tikala les mêmes bien aimé mutu no saleki na croix vie na échangeaka yo ko sambela ndeni bando bani ko sambela osali 10 ans osali 20 ans mais vino akaleza kaka non le samba marque nini est-ce que vous êtes vrai adorateur nandimite mokomo tango Jésus ko teka bato bazongela na boyiko na nzambe Jésus dote aleki na mboka moko boye na Samarie babiki avandi alembaki aoki nzala
atingi ba disciple bakena na ville mo ezalaki liboso bakena lukabilo ka kolia. Et ceux qui na place à Jésus avandaki ezalaki puis moko ezalaki wana oyo Jacob atika ka batoka ka mai. OK, conflit moko ezalaki autre ba samaritain na ba juif. Jésus moni mosi moko azoya na ba mbeki na mai akotoka mai femme samaritaine. Yesu asengi ma bipesa nga mai na mela. Moi ce temps atali Jésus abino yo za muyuda. Ba juif na ba samaritain to yoka na raté comment senga nga mai. Conflit na biso na bino uta depuis kala. Jésus abisi mo sabino. Soko ba kamuta o senga mai. Yondo linga ko senga nga mai. Parce que autoki na puwa na Jacob atikela bino lobo ko jesu na posa me ko toka. Mais mai nga na opesa yo ko jesu na besoin ya ko toka wate. Parce que na mai nga na opesa yo e komisa ba source ya ba mai. Oyo ko mema batu tina vie éternelle. Mai ngo yesu masaba ne koloba. Ezande liloba nzamo nazo ibiso lelo. Eza mai akamba te. Yo kangama na mai akamba kwa ko kozwa vie, mai akamba pesa ka vite. O kangama na obeliti kwa kia obeliti ndeko pesa vie, obeliti pesa ka vite. Parce que bato ba ki libo basala nzambe ya mabe, ba interpréter liloba nzambe mabe. Tango yesu masaba zo bela na dialogue na mwasi oyo, azo bela mai oyo eza parole de Dieu. Mais moi ça parce que na mai la bo moto ke non, a lo bela mai puis wana Jacob atika. Te bien aimé. Makambo nzambe eza makambo molimo. Soki nzambe apeso manda ko teka maloba nzambe te vanda parce que nzambe aza molimo maloba nzambe eza inspiré. Mamukanda to tanga ko Bible eza inspiré. Bato ba komanga bazala inspiré. Peso nzambe bengi mutu apte évangile, nzambe ko inspiré makambo eza la kawa. Oto benga eza na logos, o il est écrit, eza pe na ba rêvement, oto bengi révélation. Babandi dialogue na moi si. Moi ça bandi ko la sa Jésus que non. Moi ça comment est intéressant Jésus dit que non mainga na opesa yo okoyaka susu ate Jésus ngaka pesa parole parce que monaki monso aza vide bien aimé bato bazangi lilo banza bazaka vide kati na bango ya mona mi pepe mokili malade ko yezu liwe ko yezu épidémie ko yezu bien aimé soko lilo banza meza kati na yo lilo banza meza nzambe mobimba kati na mutu nde lilo ko protéger yo ndo mona ka mutu musu memba sala accident ya bimisa isolve parce que le banza me fandi kati na yo lingali le banza me zakati na yo moi ça comment qui intéressé abikolo pesa nga mai oyo pour que na ka suko toka ate Jésus bien vana pesa mai oyo kendana no zulanga mobali na boya na awa moi ça lobi nini kolo na zana mobilité Jésus bi oui na likambo vraiment lobi ozana raison lobi a solo parce que ozana mibali 5 même oyo kotoke la mai pas sukolo obozaki na butu mobimbo azapi mbali na hotel oh moi ça comme mais oyo za prophète veut comment bien mais nzamba ya bibiso koleka biso nzamba ya bio koleka yo moko nzamba bi makamone komela lobi nzamba bi makamone komela nga lobi moi ça zaki na mibali 5 pe 6e mai kotoke le mai azaki mobali na été bien aimé si révélation ko ba que non moi ça zaki na mibali 6 et c'est là que na 7e mobali pour venir échanger 7e mobali eza Jésus Christ mobali libala so eza Jésus yango to bakato bala Yesu mo comme si to ko fungola ngo mobali 7e mo sa kutela kina eza Jésus Christ tanga kutela kina mobali libala venir échanger bien mais lingo kutela na moto ba bengi Jésus venir ko changer okotika la ndenge moko te ba ko ba ke muta ba ne ko boma batu mokolo Saul Paul akutela kina Jésus venir échanger bato moneke Paul azobo mabatu ba moneka azote évangile évangile ni ondimela yo chanjaka te otikala lelo lobi libela na libela non kaka kolonda chanjaka te muta otikala lelo lobi pe libela na libela ezaka Jésus mais biso take bato to chanjaka ya mona ere mo muta zaki muke ere mo mona vimbi ere mo mona muta ki mwindu ere mo komi pembe c'est là oui c'est normal pour muto fa changer muto a chanjaka Jésus bina oui kende la nga mobali na yo moi sabino est-ce yo l'équipe papa na biso ba Jacob biso place au monde moi ça la Jésus bi moni ngomba papa ko na biso atikela biso to adora nzambe kana ngomba wana Jésus bi moi si ndimelanga tango koya pe tango ngoza sikoyo nzambe azoluka suba to basambele na ngomba place la singate ni na Jérusalem ni na Samarie linkolo banini nzamba azoluka suba ndimite bafana kana ba mangomba bakoma ba sa pour cette église so simbe komba église na pona na ko buna mebitumba mais soko fingi Jésus a ko réagir te bato bakoma ba fanatique ba église
bato bakomi ba fanatique ba pasteur. Non. Bien aimé. Ceux qui sont mutoko za fanatique ne zaka fanatique à Yesu Masia. Mutaza fanatique à Jésus, azaka mutaza fanatique à Liloba parce que Jésus attendait Liloba. Oki ko défendre l'église na yo, bato bele ba ko lelo ngana nzambe la l'église songolo. Ngana za na communauté songolo. Mais ko la zo ba ke non, nzambe na tango zo luka so bandima ba osambe na Jérusalem te. Ni na Judée, ni na Samarie, ni na la main de l'Éternel, ni na catholique, ni na bima, ni na kimbangu. Mais nzambe azobi azoluka basambeli ya solo. O baso benga ba vrai adorateur. Ba vrai adorateur ndeska teme na biso yoti. Nzambe nazoluka basiko ba vrai adorateur. Azoluka bandima na ba mangomba te. Kuma zo ke l'église zo changer te. Okasi ko bika non bien aimé. Nzambe azoluka so bato bana ba mangomba te. Na bite ke bokene ke ba église te non bokene ke ba église. Mais il faut la naoza la trop spirituelle la nanga. Peut-être que vous comprenez nga mabe. Na bato ba comprendre nga mabe te. Et ça n'a pas tout vendre la lingomba 10 ans, mais à bon la motema te. Mais à kende kende ka prière. Veille à zanga raté. Retraite à zanga raté, mais quand il y a changement moko ezate. Nde bato kola za suna posa na bango te. Kola lingi bato bazo sambela e, base la ba adorateur. Ba vrai pe, ba bi, poso ba adorateur ka to comme na confusion. Pour le lona nganga ki sa osambela. Muta simbi magie mais osambela ka tanga ka Jesus simbi ka Bible. Ndumba azaka na Bible na sali peka. Escroc azaka na Bible ateka pe. Implique asimba ka Bible. Tozo bate nani azanani. Mais quand la lingi se va séparer biso. Abi que nzamba zo luka ba vrai adorateur. Est-ce que vous avez vrai adorateur? Est-ce que vous avez vrai adorateur mon frère ma sœur? Babi que bango nzamba zana bango besoin ba vrai adorateur. Ba wazo sambela nzambe en esprit et en vérité. Tu vois quand on a ba dété na on a ba sous-thème. Est-ce que les lois ba sambela be bazala olenga nzoto kaka? Muta sambela sale kali kama oboy. Yo ebingate. Okoye banga lelo. Okoye banga lelo. Non bien aimé, c'est que mutona na bongoli motema te. Vrai adorateur aza mutoyo na to ko na collection adorateur. Pour le lelo to ki adoration, ba bakasine ko yemba banzemu. So ba biba nzemu tabimisi kondima gumbami abimisi kondima. Wana za ba hypocrisie. Adoration bazolo bela biso. To ko na ba sute me to lobela ngo. Ezaka adoration ko yemba banzemu te. Adoration, il faut adorer nzambe na ba domaine nyonso. Nzambe ba adoraka na bizaleli. Langage ne faut adorer nzambe. Regard ne faut adorer nzambe. Comportement ne faut adorer nzambe. Libala ne faut adorer nzambe. Poche ne faut adorer nzambe. Nzambe ba adoraka na ba domaine belé. Les gens comment focaliser sur l'adoration ou l'adoration. Bah tu nzambe adoration non. Ba adoration nzambe ba lobela bango na te. Faut tout le monde ba to musu ba yembi ba nzambe ki toka adoration mais na poko akena hotel. Na yebi moyembi moko ta na bongo la ki motema. Je connais ba ezaki na ba 1992 ou 93. Moyembi mo yebana ki makasi na Congo ayemba kitoko. Azande ko na biso akasai. Mais auta ko beta concert mo na masina akufa na se akwiti. Ataki so abeti concert ba pesi mbongo akoti na ngana meli masanga. Mais ba benge pe adorateur non. Moyembi akolo me akufa na kwiti na se akwiti. Esa ko mona nzambe likamwela na nzambe. Bien aimé. Nzambe azo beso na tina ba vrai adorateur. Est-ce que frère yo a vrai adorateur? Tala nzambe mo séparé. Nzambe azo luka ba vrai adorateur. O ba ko adoraka en esprit en vérité. Lelo bandima to ndisa mangomba. Biso ba passer to na sengolelo lingomba na zana 15 000 membres. C'est bien bon. Na zana 100 000 membres. To ndisa bango. Est-ce que ba bongo limité? Est-ce que baza ba vrai adorateur? Bien aimé to ke ba kana ba foule ko sabiso te. Église de sengé tambola kana maela bo motote. Makambo nzambe za inspiration. Lelo to komana ba kokera sa église akuna po ba fulu lo bagelo kote. Bible zo ba kebisi ko batomi balé to misato basangani nzamba za kati na bango. Soki bazaka kati ko sambela nzambe kati na solo nzamba zali. Litomba lino zo bato belé me babongo limité mate bien aimé. Lo sambo solo vrai adorateur azamu tabongo limité na kolobela ngo na bato lo ba kaka lelo za introduction. Mais to kota na ba soutien na ko évoluer na ko développer makamboyo Bible lui pona to comme ba vrai adorateur. Yo mo ndo ko basiko bisko zali soko za la vrai adorateur soko za faux adorateur. Mais pour ça nzambe lelo tinga bisa yo o comme vrai adorateur. Parce que bangonde wa ko za la lever la première heure. Le sambo ndo ko sambe lo zo bongo na te bien aimé. Le sambe comme le quoi coutume. Ndeto mona bande ko na biso ya balokele
kutina bango za somo na botami fo ba meme ba kene na fleuve baba na kuboka na mai baba na kuboka zinzene na fleuve wa ba kunanger non wana za coutume makambo nzambe za coutumité makambo nzambe ezali koya kobongola motema vino akala fo oboka yango apôtre Paul babi kino pona nga makambo ezaki ba intérêt pona nga ezaki ba gain na mona ngo pamba pona gagner ka Christ. Apôtre babi que soki moninga lo nazo vivre eza sungate mais za Christ azo vivre kati nanga parce que comportement ne changeaki. Bien mais adoration marque nini. Yo kasi ko mba banzembo nzambe ndele kisi ko biki non. Même ba yembe la biso banzembo adoration mingi ba za affaire. Même biso ba tout hôtel lo mi to za affaire mais nzambe likamone zali ba vrai adorateur. O ba ko adoraka en esprit et en vérité. Le loba tebele bazo sambela nzambe na ndenge nzoto. Muta sambe aoya église na tongo sambeli na poko akefete ameli masanga. Muta ye na tongo sambeli concert ya masumu akoti. Non. Muta zo sambela nzambe sengela kabona na mabe. Akabona na masumu, akabona na satana. Akababo mone pa nzambe na diriger. Mais le biso to ta musavi na biso. To simbika kombo a Jésus. Mais est-ce que misa na biso zo honorer nzambe? Est-ce que réellement to ça ba vrai adorateur? Parce que nzambe siko zo triazo lu ka ba vrai adorateur. Bien même mutu zo akota lo la terre. Bien biki batama sumba akota lo la terre. Ben plus dit ki ba akota te. Ben scroll bo akota te to akota te. Non. To ba ko to sanzambe to lu ka to koma ba vrai. Ta ba zo lo ba vrai ça dit faux ezali. Même na nature zo to na nature. Nana linga za na loko faux. Même au place zo la nanga o lu ko soma mafuta eza vrai. Somo ni mafuta eza faux somba te. Batolelo ebele bazaba connaissance na makamba musuni. Mutabone la babi ke lambo eza pirate. O ba pirata ki ango na somba te eza original. Pourquoi zo ba bongo? Lingo koma vrai na kota nzambe te. Mutu moka linga zo loko mabe azate. Mutu no za linga za loko za original. Et loko ba tuso ba moni ba bien qualité loko eza bien. Ndenge pe nzambe azo crier biso. Ndenge pe nzambe ngi to koma ba vrai lelo. Bien aimé, nzambe azo loka bandima mangomba lisute. Okomela na lingomba mais soko bongola motema te za zéro. Likaposa nzambe ezali okoma parmi les vrais. Parce que bango nde bakozala lever na première heure. Tango so trompette ko beta bato baza ba vrai adorateur ne ba okende pona likolo pona ko adorer nzambe na bango. Mais batama sumba okende te. Est-ce bien aimé so bongola motema na pasteur lokola ngo te ka bato est-ce réellement bongola motema? Est-ce que réellement za vrai adorateur? Est-ce que nzambe tanga tala aux adorateurs? Bien mais nzambe adoraka na ba domaine nyonso. Na musala ozali adorer nzambe. Il faut adorer nzambe na bizaleli na yo. Adoration faut monter à kati wana changer parce que mutaza composé na trois parties. Mutaza composé na esprit, na âme, na corps. Mutu akati wana nda changeaka. Mutu nzoto ekomona na nzambe te. Nzoto tinda biso to ba concert. Nzoto tinda biso ekobo tango nyonso. Milangwa, orgueil. Ba convoitise à chair, nzoto bikaza na ya kozonga ne mabele. Mais pour mutu comme vrai adorateur loka liboso, il faut mutu akati wana ya changer na. Transformation seulement na kati parce que c'est le spirituel qui conduit le physique. Makamunyo se banaka na monde des esprits à peine ndena nzoto. Même mutalinga bala abala ka liboso spirituellement. Ce qui n'a no longi spirituellement te physiquement ko longa te bien aimé. Ce qui n'a li bala no physiquement et spirituellement te physiquement ko ezoate et comme elauté. Il faut mutu akati wana na changer. Akoma aza citoyen lola parce qu'il y a utana likola ko zonga na likolo. Nzoto ka uta mabele akozonga ne mabele. Ya moni ke nzoto na mo makama nzoto na molimo ezaka na ba posta ndenge mokoti. To koyekola ngo mikole koya. To mona ba désir chair na ba désir esprit. Babi ke bangu bale ba yoka na kate. Nzoto lingi ba feti. Nzoto lingi ba bisika ba mbindo ezali. Bisika matonge za nzoto ko sepela na mingi. Bisika ki moyibi ezali nzoto lingi ki moyibi. Nzoto tinda biso toujours na mamabe. Yango moto andimeli kolo esengeli a discipliner nzoto na ye. Yesu azolo bana ba disciple mutu mo ngala nda Jésus. Abi kolonga na kolanda yo partout. Kolobi mutu azolo nanga esengela miboya. Ko miboya lingi koloba nini? Babi ka même croix na e personne ni alandanga. Comme ma croix bien aimé za passe. Tango baninga bana ba concert bazo sepela bazo bina banzema mokili. Yo fando na lo sambo zo prier.
bato bakomona ko komi zoba bakomona ko raté vie non ko raté vie te bien mais soki muta bongoli motema ezaka na ba camarade na liboso ba témoigner pona ye que tout le monde Sophie a changé ah mado penda zaki muta ba kwiti mado zaki toujours na ba via ba boîte matika bato nde ba témoigner yo moko douter biso saka ba fort ko misu makasi ngana bongo na chrétien non bato ba témoigner ka liboso ke muta bongoni ezaka no ba démon na satan après ba mi atambola ki na ba bona ba ke non ndeko na biso ya changer réellement est-ce que yo changer au moins muta zo sambela mais ça là comme ba mambo yo ebina no ngate oh bien aimé c'est que mutu na kati a changer na hôtel. Est-ce que est-ce que réellement comme vrai adorateur bien aimé ko sambela ma bête ba jeune za ma bête to ki ko peso ba jeune repose ça 40 jours ndena mona na Congo ba to ba jeune mais ba 100 jours ba musu ba comme na 200 jours est-ce que réellement bongoli motema na est-ce que réellement za vrai adorateur jeune za ma bête kokota ba retraite za ma bête et meloko liboso nzamba zo senga mutako mana mutasika mutatika nanu mabe o yazo sala mutabika ndimeli kolo esengela longwana mabe nzamba za nzambe basangisa kaite bana nzambe lelo bazaba via meli melo via ko sangisa lokolo moko za na mokili lokolo moko za na église non bien aimé makono so mbale za la kati na kolo muta ndimeli kolo esengela tika ka ko sala ka mokano nzambe ay ba kili lo nzambe zo lo banini nzamba lingi nini nzamba zoboya nini munimona nzamba saka makambo nyoso te ya muna batamusu mutabongo nikati na soba tabia yo po exagérer ah yo kasika yo nde peno mona nzamba biso tuto sambelaka et comment le moi audace mongo non ko sambela faut te mona na misala nzete ba ngona mbuma nango bibe zo ba ke source moko mai liziba moko bimisa e ko bimisa deux sources te e bimisa ka mai bololo e bimisa ka mai lengi non soit aux années pagano soit aux chrétiens parce que quand la tini biso to former ba tous ba disciples ngana linga pena ba be ba kombo ya bandimité o mondimi na linga kombo na te parce que kombo bandimi bandima ko ndima nyoso muto ayena ba mushara popo na église bandimi kombo bandimi na photo longolango to benga makamimi ba disciple ngalinga ba to benga nga disciple na kolo parce que disciple alandaka ba trace à mettre naï mais bandimi bandima ka nyoso na mai bandimi oyena mafuta na église bandimi oye ko ba mabango ba veste bandimi bien aimé to bongo la motema lelo zakaka introduction na biso na thème na biso les vrais adorateurs bien aimé na komo kene na suka mais to koyena ngona ba sous-thème ko fungola nana za vrai adorateur et puis senga na moto zo ndimela kolo okoma vrai adorateur soko lingi lobo ko ta lola okoma vrai adorateur bien aimé nzamba na posa na yo nzamba oye église mingi mais mbulo il faut changer bizaleli ba mona changement kati na yo bien aimé il faut la brancher ko landa temo tina suka to koma na ona suka mikolo na bana opesa ba soute me ko développer vrai adorateur azanani bible ngo ko lobanga na lobate ndeko mi basiko ke so za ka vrai adorateur OK posa na nzambe zali okoma vrai adorateur osambela nzambe en esprit olongo na ndinga nzoto olongo na ba pratique nzoto okota pena na dimension molimo parce que molimo non ndiango ko bika mais nzoto ko zonga mabele nzambe azana besoin milimo na biso po nzoto rike ko zonga na mabele mais loko nzambe azana ngo besoin esprit ya mutu nzambe azana besoin milimo bien aimé na komi na suka yo tikala ko landa biso toujours na chaîne oyo na Nazareth TV landa ka biso tango nyoso landa séminaire oyo tito koma na suka o comprendre parce que kolos masali ngazonga ato sali santa na mokili bien aimé okende yesu masabi abongisele biso bisika mboko to ko vanda libela na libela ezalola na mokili ato sali 120 ba ko kufa na yo ato sali 200 okende na okaka mais to bongisa lolo bina biso lelo pona to kota lola foto bongisa ngo lelo so to kufi wana komi trop tard yango bibe ke yesu asepela nzamba asepela na liwa mutu mabete malingi mutu mabe abongo la motema nae bien aimé na komi na suka pona lelo na lingi na pesa bino numéro na nga ya téléphone kombo na nga na benga na kombo ya pasteur Richard Mangando Nyekese numéro ya téléphone na nga ezali plus 243 99 848 78 07 plus 243 99 848 78 07 soko lingo benga biso pona makambo ndamso comprendre te na tozana nzamba tshepesi biso manda toujours pona côté ya batu mission na biso za pona ko sauver batu kolongola batu na maboko sata koyena bango pa na kolo nzamba tindi biso ke to appauvrir enfer
pour to tondisa lola bien musala to yena musala po tra to lukano mbongo te mais pona bato babika nzambe atie biso pona kobikisa milimu yo zola na biso za la anglais oza la français oza la espagnol oza la nani bongo la motema no bien aimé kotala mokili te parce que mokili zoleka tomoni mokili komi na suka makambo kola la kaka biso ezoko kisama ba signe du temps de la fête c'est commis to bongo la motema na biso na simaliwa na biso nzamba akotuna biso yo moto landinga le monde na pesi Sainte Thérèse le coffre na Suisse na pesi mbote na pesi Sainte Thérèse eola na Paris na pesi mbote na pesi apôtre Simon Kivoloka mbote na Allemagne na pesi évangéliste Mbala na Londres mbote na pesi frère nanga ba Saola pe na Paris mbote et puis bande ko nyonso bazolanda biso na pesi nyonso mbote bana nzambe solo na pesi bino mbote balanda biso pe ndaka kosela nzambe vraiment na pesi bino mbote botosa makambo nzambe o inspiré basali na ye parce que Jésus revient bientôt. Ciao. Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nazamba ayebana kika kokoma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi